Lisanganza komba bilenge bapesi toli tozana pasi na motema mpo masolo ya mboka na biso eyepani te. Toza bana Kongo, tobotami na Kongo, tokoleli na Kongo, tovandaka na Kongo, kasi toyebi masolo ya mboka na biso te, po babetelaki biso pe yango te. Lelo biso tokoli tokomi bilenge, kasi toyebi mayema leka na mboka te. Toka nde kozanga koyeba masolo ya mboka na yo ezali kama monene na mboka mobimba. Lelo botala likolo ya kozanga koyeba masolo ya mboka bavri kongole baza te. Bana ya Kongo ya solo solo oyo bayebi masolo ya Kongo lelo bamonanaka te. Yango pe eloko malonga ezosalema te, po bayebi na bango te sika ya kobandela. Esika mabezo utela bayebi te, nzoka nde mboka na biso eza ya kobeba makasi. Makambo mayike na Kongo ezosimba te, makambo mayike na Kongo ezobonga te. Kasi kobonga ya Kongo ekohuta Occident te, Asie te, Inde te, eza pe FMI te, Banque mondiale, Union européenne te. Kasi kobonga ya Kongo eza na maboko ya bana Kongo oyo bayebi Kongo malamu balingaka Kongo, bazalaka na posa ya kobonga ya Kongo ekende liboso lokola bamboka misusu. Yango botala biso bilenge oyo tolingaka Kongo mboka na biso makasi koleka, kasi ya pasi tozana nango eza kaka po masolo ya mboka na biso nde betamaka te, masolo yango eyebani te. Yango biso tokoyi kozala lokola bakulutu oyo balekaki batikalaki koyeba masolo ya mboka na biso te. Yango pe bazalaki na masolo akobetela baleki te tala mboka ekufi. Kasi biso tolingi toyeba masolo ya mboka na biso po tokolisa bolingo ya mboka na biso, po eyebisa biso makasi ntango nyonso tobundelaka mboka na biso. Tolingi koyeba biso tolingi koyeba, tolingi koyeba biso tolingi koyeba masolo ya mboka biso tolingi koyeba, masolo ya mboka biso tolingi koyeba, tolingi koyeba biso tolingi koyeba, tolingi koyeba biso tolingi koyeba masolo ya mboka biso tolingi koyeba, masolo ya mboka biso tolingi koyeba. Bandeko soki makambo bele ezosimba te na Kongo eza po toyebi masolo ya mboka na biso te. Batata na bamama mingi mpenza biso bilenge na bana mikili 4 janvier ya 2016 babengisi biso nyonso bana Kongo na masolo ya mboka na biso elengele miawa na Kinshasa. Tuya koyoka masolo ya mboka na biso po toyeba mboka na biso po tomiyeba biso moko bana ya Kongo. Bozela mbote bamama ya solo toyokisango na bino boza kobelela awa epesi biso esengo makasi. Yango topusani pene po te tozwa ndibola yango malamu eza makambo nini yango ekozala le 4 janvier ya 2016 bolingo ya biso toyeba eza milulu minene elengela mipo na biso bana ya Kongo toya koyoka masolo ya mboka na biso. Ya mboka na biso po toyeba nini yango esalema le 4 janvier 1959. ya solo bandeko totikala te tala makambo toza koluka yangoyo totolisa mina esengo makasi. Kutu biso nde tokozala bato ya moto komikomela mokolo yango na stade, mokolo yango moto atikala na ndako te biso nyonso toya koyoka masolo ya mboka na biso. Pamba te koyeba masolo ya mboka eloko malamu koyeba pe mboka na yo eloko ya motuya. Po toyeba masolo ya mboka, rendez-vous le 4 janvier 2016 na Stade des Martyrs. Toya koyoka masolo ya mboka Kongo. bakoko basopaki makila ya talo mpona bonsomi, kasi bonsomi ezali logo nini oyo bakoko bamonaki lokola page to bisengo po basenga libanda. Peple oyo ayebi histoire mboka na ye te azali peple ya kokufa, buta lumumba lobaki histoire ya Afrika ekokomama epai ya bana Afrika. Mwana mboka kozala kidima te ekomi ntango na biso ya kokoma histoire vrai mpona mboka na biso oyo tokotikela bakitani na biso lobi bakosama te. Batata na bamama bilenge na bana mike likabo yango epesameli biso nyonso bana ya Kongo toya koyoka masolo ya mboka na biso. Tokoma bana Kongo ya solo oyo toyebi mboka na biso malamu yango ngai na kozanga te na stade ebongo yo mwana Kongo Kozanga te na stade, ebongo yo pe mwana Kongo kozanga te na stade, biso bana Kongo kozanga te na stade, surtout biso bana toya Kinshasa. koyoka masolo ya mboka. Bana ya kalamu esika makambo yango ezalela tokozala na stade biso tokozanga te tokozala na stade. Nzaki wila ye nzaki mwena ekomi tango ya
toya koyeba masolo ya mboka na biso toya kopesa lokumu na bayeba bundaka le 4 janvier mpo na bonsomi ya mboka na biso yango le 4 janvier 2016 na 9h biso nyonso bana Congo na stade des martyrs mutu azanga